Ma mission TV, le miroir du monde. Ndeko Kabundu, donc combattant Kabundu, Waza secrétaire général Nabiso, il se prévoit d'un titre Oyo Ezaya Yedi. Parce que titre wana a Zoaki Yango comme mandat spécial, Outa Mokolo Baponaki chef de l'État, pour être Esouka Mokolo Oyo constitutionnel et confirmer mandat et chef de l'État. Il faut bailler, pas pour s'anater pour le lobado gérer peut-être des bazolia par-ci par-là. Mais bailler que parti au IDPS, tout va sacrifier ma vie. Moi, tu es à la qui, ils sont n'y en se faut pas tous à l'année. Et la risque que papa Kobo taban à 10, pas à n'y en se vos années. On a la colle, on s'appelle Héros, toi, les locaux, on dit que nous sommes en guerre. Et ça processus. Et toi, tu dois go ya le rôle à Kakeboété. Combien de pourcents déjà? Combien de pourcents? Je crois que la rôle alors ceux qui puissent te bandi comme na biso pour se déstabiliser. Parce que lobby na biso to suka. Il faut commissaire la Mukala. Ya Kabundu. Non, Kabundu m'a trouvé l'IDPS, m'a trouvé Kinshasa. Le ceux qui IDPS te connaissent, c'est une élection. Félix Tshisekedi a décidé le lobby de que ne élection va bourgmestre. Mais non pas engager IDPS du point de vue juridique. Moutouté. Deux ans on doit arranger problème wana. Car ngande naza munga bato ba kombo na futa na pesa ba resa ba. Il y a presque la majorité ba déranger kanga ya solomso ba resi et bunga. Ma mission TV, le miroir du monde. Allo Congo, mbote na bande nyonso balandaka biso à travers ma mission TV. Mokolo ya lelo toyebi bato ebele penza bazali komituna ba question ebele dans le sens ya koluka koyeba bibika pinga nini ezali koleka lisusu. Gouvernement et lobby totelema bongo 1 mètre, est-ce que to respecter? Question mark. Alors bande ko bozali kolanda biso lelo tozali na ba jeune ya ligue de jeunes IDPS section Matete, baye kota la biso bandeko ya ma mission TV. Mais question nanga e kokende plus na makambo ezali kolekela biso et bato ebele penza o bozali kolanda biso na contexte ya makambo ekombeli biso bokono o ya mabe penza autant mosusu mikolo nyonso na zebe sebino nazo koka suko tanga kombo rango te po ekomeli nga pasi na pesi bango mbote bazali ko Basali elongo na biso to bandi na président na pesi ombote. On s'est présenté à l'intention à ba téléspectateurs. Mbote mama bibi ngai kombo na ngai monsieur Christian Mikulu nazali président de la Ligue des jeunes section Matete. OK. Et madame? Bonjour maman bibi. Princesse Kapena, membre à comité à section Matete, Ligue de jeunes IDPS. Il faut comprendre ezali IDPS ye Etienne Tshisekedi. Po IDPS ye kabona pe na moi maboko ebele. Tant que mosusu bokoki kokanisa te baseli ndeko kibasa. Mais question nanga ezali plus toeba. Est-ce que bozali ko accompagner président de la République na sango ya pasi openza e koteli biso na kati ya Kinshasa to komi déjà na 58 cas, 5 morts. Oui, tozali ko accompagner depuis que sango wana ezalaki déjà na ba mokili ya poto. Biso pe déjà te bandaki déjà moi sensibilisation déjà pas ya batu. Tindinga pe komeli biso tozo continuer toujours ko sensibiliser. Yango tina pe toye isusu epai na yo pour que teyebi ke yo ezali chaîne oyo elandamaka mingi pa bandeko to pesa pe mwa makanisi na biso concernant pandémie oyo ekoteli biso na kati ya mboka na biso. Alors madame bozali ko meka ko sensibiliser peuple congolais na côté nini? Bon eloko sensibiliser makasi za pour na pandémie surtout côté hygiène. Côté il faut la précaution au pesi biso. Bon na makambo ya confinement des oboma vraiment batou mais to ebi keza pasi. Mais pour na to longa eloko yo il faut accepter eloko na malgré que c'est trop amer, il faut to mela yango pour na to koka kolonga bokono oyo. Bino bozali parti présidentiel, j'espère que ngambo na bino et si bozui moi ba provision et si ba provisionner banda kona bino pote peuple congolais penza ngambo na bango bazali kolela. Bon, parti présidentiel et la qui cité que biloko nyonso ya kabi et pas na biso na pété. Non, nous sommes comme tout le monde, fonctionnaires, étudiantes, donc tous vivre et loko nyonso nyonso azo vivre.
eza te ke biso baya kotikela biso ndeti bamisusu bapesi bango te non. Neti ba Congolais bazali kolela ba masque, bazali kolela ba désinfectant, bino tomonaki mama Denise Nyagero atindelaki bino ba désinfectant, atindeli bino pe tango mosusu ba masque ba sabuni. Maman Denise asali parti pris te. So botali mingi place à Kaboli yango eza na barre ya babus. Arrêt ya babus eza ka membre ya IDPS mutazala wana te. Eza RDC. Donc c'est une femme pour la nation. Asali yango pour na mboka mobimbe non pour l'UDPS en soi non. C'est pas ça. Tozali koloba to koloba te IDPS ezali bongo divisé en deux dans le sens ya koloba bokomi na ba pro Kabuya Kabund ba pro sauvant l'UDPS. Bino bozali côté nini? Maman biso toza na UDPS. UDPS eza patrimoine ya mutu nyonso. Eza ya mutu te, c'est que je peux dire, c'est ça. Président, yo za côté. Bon, biso tozali côté ya vérité, tozali côté oyo esengeli ndenge makambo ekendele. Les deux parties, certes, bazana un problème. Alors biso tant que ba jeune, il faut peut-être apporter moi mayele na biso. Tu peux s'appeler mayele na biso na makambo wana. Certes, makambo ya condamné ça entre les deux parties. Mais biso le rotozo olobaka ke non. IDPS ezaka patrimoine au moko au compte de Etienne Tshisekedi atikela biso. Et IDPS yango nesali ke mema Félix Tshisekedi na pouvoir. Alors ce qui biso to bandi ko bunda na biso ku se déstabiliser. Ce que lobby na biso to sukrapi. Parce que nga pe bo lobby na pe na ambition comme président de la République parce que na IDPS ezali la seule force parti pour ya munene ya mboka. Ce qui IDPS kufi nani ko sala ke mema nga pe ndenge memi président Félix Tshisekedi na bokonzi. Rêve na bino nyonso bande kwa IDPS soki loko ndeko Félix Tshisekedi akomi le président bino nyonso bokomi ko kanisa ke lobi ndeko Kabundu pe akoki ko postuler akomi pe président ndeko Kabuya pe akoki ko postuler akomi pe président yo po akoki ko postuler komi président komi likaya. Ce n'est que normal, na politicien, tout le monde est ambitieux, même yo pose la ambition. Nga nazo s'exercer au sein d'un grand parti politique. J'ai aussi mes ambitions. Ambition na ngepeza pe na comme peu au sommet. Yango na tozali kaka tokoki toye ate pour que to ya ko condamner trop de choses. Toyebi ke ba tebele pe basal mabe. Alors tozo senga mutu moko ameka ko revenir na raison pour que total eloko oyo mibeko na biso au statut et lobby na article 26 tu appliquer yango correctement pour que IDPS tozala toujours uni tokende toujours liboso. Ndeko na ngai pusana moke na kozwa yo pe mwa maloba public ezali kolanda biso ko se présenter. Oui, merci beaucoup. Ngai na bengami na kombo ya Maître Léon. Oui, nazali membre na kati ya Ligue de Jeunes section Matete ya IDPS. Pe nazali ko exercer na kati ya comité directeur comme vice-président chargé ya question de batitre likambozo boma lelo batitre ndeko Kabuya ADI soki nani tout ça ndeko Kabunde bozo mo teke ba poste wana ezo boma. Non, problème eza problème à poste te. Oyebi soki ba pesi mutu poste na IDPS baloba poste ezali eloko poste eza pour ba titre wana nde. Ya on a lobby ba titre wana ezali mutu ko se prévaloir na ngote po ete azwa lokumu te. Ezali ba tie wana po ete c'est une charge pour au servir. Donc na IDPS principe ezalaka yango wana. Mais soki lelo to monique mutu azali na poste soit na titre na kati ya IDPS atomboli mapeka sali boete po IDPS ezalaka nde base. Ezali bato azana ba titre, c'est ce que je peux répondre pendant au Italie ba titre. Alors lelo na maladie o mabe côté libiso na RDC bino bozali kaka na kati ya bokabwani bobendani ole bosangana bo soutenir président de la République na moment ya pas azali kolekisa na kati ya pouvoir na ye. Bon na o Italie bokono président de la République soko tolanda qui est bien ezala bande kona biso o bazali na ngambo ya opposition lelo. Aloba qui bien que tozali to sala o ezali union sacrée. Na union sacrée opposant à la raté muta majorité to muta président à la raté. Il faut la répondre na yango bolanda ki mbela na ye. Tolanda ki yango mais ezali opinion. Eza opinion individuelle na ye mais sinon le président de la République a lancé appel pour na o Italie union sacrée et la kisi était tozali na ennemi commun o ezali maladie ezo bundisa monde entier lelo particulièrement RDC autokomi déjà na baka autokomi na yango déjà je crois bien pour na o Italie maladie wana na katia o Italie moi ba dislocation ezali na katia parti ils en ont raison d'être traité
mais pour la maladie tozo sangana nan to bundisi maladie sangana côté ni ponga na leki déjà kuna na IDPS nazo constater ka keza ya okanga bozo sangana côté ni non ko kanga ya IDPS etali pona makambo etali eza na partie te ezali ba mesure prise o balobaki ete mutu na mutu ayeba ko garder moi distance ko zala na ndaku yo mo yebi IDPS ezala partie ya masse bato azala rebelle soki ba meka ofungola porte wana okomona ndenge tokoya wana tokozala ebele yango wana na ba mesure wana tomekaki kozwa ba réticence ya kemuna mutu atikala na ndaku azala na ndaku na ye pona o etali bokono wana pona ko se préserver pona santé ya mutu na mutu. Objectif na bino lelo na bato nyonso bazolanda biso message nini bozana yango pona makambo etali lelo tozali komona sauvons l'IDPS pe ba pro sauvons l'IDPS pe ba pro kabu ya kabunda. Bon, en fait kolanda na maloba président auti koloba awa nous sommes de l'IDPS, c'est-à-dire tozali na parti prité. Tozali ba pro sauvons l'IDPS te, tozali ba pro kabunda te. Po wana ezali to comme mikabola na kati ya bakan. Ligue des jeunes IDPS section matete ezali esika ndenge président lobby oyo vérité ezali nini ezali respect ya ba texte. C'est-à-dire tokoki kozwa tokozala bato ya mutu moko boye te. Po IDPS ezala parti ya mutu te. Même Yemongo Kondo Etienne Tshisekedi de heureuse mémoire azala koloba yango IDPS eza yete ezali à base biso tozali ba partisan mutute tozali ba militant po biso tomi benga ba combattant ya IDPS soki lelo efaki bosala message moko na bakonzi o bazali bongo kokamba lokola tomoni honorable Chilumbu tomoni maître Peter Kazadi tomoni maître Jacquemain Chabani na ngambo na bino message nini penza bokoki kozala na yango pona kosala bango pona bien ya parti pe bopesa kimia na président de la République pe pouvoir na. Merci beaucoup na question wana mena ko répondre boye ete appel to ko lancer na ba autorité na biso nyonso tu wana o bazo kamba parti lelo ete lokola ndenge to bandaka po biloko nyonso tu wana e ko bimande lelo po to komi na pouvoir mais to bandaka to zalaka biso nyonso bomoko tozo benga na bango bazonga na bomoko sur la table. Il y a un système africain na kofanda solar boyokani toyokani biso nyonso tout tolandi vérité place ezali tolobi te ndeko sala ki mabe tolimbisani le linge sale se lave en famille to sukoli maboko to zongeli respect ya ba texte wana to komona ke mutu akoloba azali te même mikanda nde ekoloba eloko to ko lancer lokola appel et pas ba consina biso ezali bomoko totika bokabwani tozonga biso nyonso esika moko tolanda respect ya ba texte wana toko avancer toko sunga pe peuple congolais et le président de la République na kati ya mandat na ye. Alors ndeko pusani muke message na yo ekozala nini na bakonzi bazali kolanda bino on s'est présenté à l'intention de te laisser. Oui, nga kombo na nga Kert Lukwamusu naza membre ya Ligue des jeunes section matete. Problème oyo ezolekela biso na parti toye awa po tozwa parti ya mutute mais toye parce que ndenge ndeko nanga princesse alobi nous restons l'IDPS donc mabe eza na ngambo eza pe na ngambo mais na moment oyo tozali tellement que moto ezopela tomoni que tokoki ko continuer na moto te donc tozate tolali tolamuki problème une fois il faut arrêter l'hémorragie. Dans le sens, bateau yo baza au sommet, o bakomi na sommet, bakoki komema biso chaque fois na moto te. Sinon, exemple nini bakopesa. Bakomi ko futa bino, no mona tango mosusu na ngambo ya sauvons l'IDPS, bapesi bino mwa mokie pona mwa 3 jours, net ndenge tozali na 4 jours ya confinement, après to bima 2 jours, tozongi na 4 jours à confinement, c'est-à-dire bino borozwa ta mwa palata na ngambo ya bandeko ya sauvons l'IDPS. 2 jours wana tango borobima boke pe bozwi na ngambo ya bandeko kabu ya kabu. Non, tango tolobi biso totikali na IDPS, c'est-à-dire toza en collaboration na kamokote. Moto azalaka ni chaud ni froid te. Pesa biso position, c'est important. Toza ni chaud ni froid parce que nous apportons au moins une pierre ya solution na kati ya makelele. Yango moni tozui parti prité. Yango simba te solution ngo boza ko apporter na kati ya makelele. Position ngo ezopesa bien te. Bozo constater te que bazali bongo moto na ngambo na ye kuna bapesa ki 72 heures kalaté fallait ba ke na justice na ebite sikani ba komi mais jusque là changement exact. Peut-être ceux qui
ce qui ezalaki te mais solution ezwamaki. C'est parce que na ngongo yo il y a eu ba mesure ezwami po mutu na mutu azala nanu na ndaku po amibatela. Yango nde sali ke po batu basangana te. Mais peut-être soki problème oyo ekomelaki biso te, mais problème oyo ezalaki déjà ekokaki déjà kozala pe traité parce que mutu na mutu azomeka na coin na ye kotia moi verre na moi glace na kati ya verre pour que toyeba na ko aboutir na kati ya solution na makambo nyonso zolekela biso. Merci beaucoup. Alors princesse Obaxanini. Bon, ngai so nakokoloba oyo toza moko ya opelisa. Bande ya ba mama openza balala kamingi. Yo za mama IDPS viva. IDPS viva ngora be moni ndenge solution ya la malembe PTR. Solution pe kana na loyenge te. Je peux parler nde nazoloba boye mais nazobongisa koleka ko mutu azobouger. Moni te bande ko nyoso ba bouger ki wana na IDPS sali ki président pa yo ki bango malgré jusque là tozo constater silence ya président de la République. Mais to moni quand même que message est commis. Ba ningisi lokito la police bakanga ki bango soki 21 ba utu ko libérer bango kalaté mais quelque part ba kondina bino pe ya kati penza ba sentir que moto ezalaki biso nyonso il faut pas tozala ndenge moko. Et la risque que papa kobota bana 10 bana nyonso boza ndenge moko te. Ngana ko lancer appel oyo toane loko moko on dit que nous sommes en guerre. Problème où on dit c'est la vérité. C'est la vérité. On a quoi inter mutu nyonso ya Monique alingaka RDC ya se présenter yango yo. Tendez la main. Vivre non na kati ya hypocrisie politique, c'est-à-dire du parti. Pour vivre non na kati ya politique du parti. Donc d'une hypocrisie humaine dans le parti juste pour accompagner le président de la République ou la RDC na pandémie écoute. Non, maman, na situation nyonso, il y a toujours une urgence moko. Na ROyo, il y a très urgent, c'est la pandémie. Parce que la pandémie est partout. La pandémie est quand il y a peste. Ils ont frappé quand il y a des pestes, ils ont frappé mutu nyonso. Donc mutu nyonso monani ki aza congolais. Yango. Ce qui est qu'il est là. Oh boya kotika ba candidature ya na moi ba poison na ndenge ka ya roko c'est la keza pandémie. Maman, et bandi ke pa bisotin ezaki non épidémie avant comme la pandémie. Donc bandi place musu c'est commis awa. Donc pour na ngana koloba o alingi kouma congolais yango yo. Bo pesa kaka ba toluka to bunda na te, toluka ba résolution. Yo moni ki ozana mbongo. Yango ya kosunga mutu oyo pendant 4 jours peut-être batté dans banda puis dans sukawa gouvernement ça l'appelle na bango maman na moto azana mbongo pendant que gouvernement na biso na solo ba membre ya gouvernement parce que tozo luka mbongo tozo ba ke mbongo ezate membre ya gouvernement moni kaza ya solo sacrifier kasi salaire na yete maman pona to luka ngo to kangisa ngo to lukelo komoko soki photo zo ba matériel to kozwa nini ko sunga biso to arrêter nanu épidémie oyo pandémie bolobela démocratie de pes bolobela penza ba vérité monsieur soutan mosusu na kala bomanda penza ko bimisa yango lelo boza na kati ya pouvoir to moni na kati ya makambo etala ki fête ya alternance likambo 6 millions et bimaki il fallait qu'il y ait bima peuple congolais il fallait qu'il y ait télémapote mbongo wana ezala arrêté quelque part lelo bazali bongo ko débloquer 1,8 million bino bozali bongo aux membres pene bolobaka boza parti moko ya masse bo réagir te à propos pétant mosusu bino botele melaka botele makape bobimi na nzela na balabala na makambo neti etali tango mosusu makambo ba budget bokoki pe kolobela yango te apparemment bolobaka lisusu te hein toloba te ndenge nini biso bakanga biso munoko te biso loba sona ko ekangami bino na pouvoir kotala te ndeko Kabila penza azalaki ko souffrir tango bozaki bongo ko menacer ye à tout moment nazo ko sala malamu te azali ko kamba malamu te lelo bino moko bozali na pouvoir moto hein maman eza moto te parce que biso moko nanu tozoluka non to bongise pa na biso on dit d'abord avant kombe pa muninga bandana ne pa na yo moko donc il faut to longa no bo soto eze pa na biso et puis to banda ko attaquer ba misusu c'est ça ndeko Robaxani. C'est bon, là, Venance Banza, vice-président section. Titre papa, ngai mambo ba titre boti kaka yango. To beta masolo etali mboka. C'est important de se présenter. Na nina lo baboye. Na royebisa na ba cadre, ba responsable nyoso ya parti. O ba o gérer parti lelo. Il faut ba yeba. Ba bossa na te pour lelo ba do gérer peut-être ba zolia par-ci par là. Mais bah, il y a parti au IDPS.
bato basacrifia bavi na bango bato mosusu bakufa baza na bakinkole parci par là bato mosusu batikala bandikape ti lelo ozo comprendre mama donc bato wana soki base sacrifiaka ezalaki mpo na kobundela état de droit na respect ya batete déjà te eza processus état de droit ekoya lokola kake boye te combien de pourcents déjà combien de pourcents je crois nga na rolo je crois te nga na tunika combien de pourcents 50%. ndeko na ngai ofandaka na RDC toyo voyageaka mingi oyaka mwa mingi Maman, état de droit, so nous état de droit, ils ont lelo, so nous 50%. Pour il y a des avancées. Lelo peut combien justice. Lelo ministre Ayibi. Lelo au quitté trois ministres bauto ke makala. Pour Bayiba qui? Est-ce que pendant celle avant Oli Lunga Doli Makambo Nanani Nsingi Nagi Matondo. Ils ont avancé. Hein? Lelo ba prisonnier ba diomi ba onyo surtout ba zala ikuna na période ya Kabila to bimisa ibango. Ils ont état de droit. Hein? Ils ont état de droit maman. Bonne chance na état de droit oh yo sur moni. Ah bozali mo ebele na ko tikala na yote. Donc bonne chance na état de droit oh yo sur moni. Ngai o na moni nde o na koloba. Ndeko mukeba yazali kuna bakati makambo na ye depuis te mokolo ya lelo azali na prison. Merci beaucoup. Mbote papa. Mbote ndeko bibi. Yo ko bakisa nini na makambo ndeko alobi yo popesa pe titre na yo. Bon ngai naza OPA donc chargé d'organisation politique administrative ya section Matete ya Ligue de Jeunes. Donc titre na ngai ngwana. Point de vue na yo ezali. Point de vue na ngai par rapport makambo zo na kati ya parti, pe na makambo na kati ya mboka, na kati ya parti lo salima lelo, pona bato bazala ba faible mémoire. Nazo sa on a 2011, nazo sa on a 2016, baye baete ndeko mavungu akenda tika biso. Nazo bela bango ndeko mavungu akenda tika biso, bango balanda cadence wana parce que moto bango ba kolanda akokendaka. Baye peke lelo ndeko Kabundu. Donc combattant Kabundu waza secrétaire général na biso, il se prévoit d'un titre oyo ezaya yete. Parce que titre wana azwaki yango comme mandat spécial uta mokolo ba ponaki chef de l'état pour être esuka mokolo oyo ko constitutionnel et ko confirmer mandat et chef de l'état. Mais lelo il se permet ya ko pesa nomination à un secrétaire général comme si ses postes étaient vacants. Mais abosana que c'est lui le secrétaire général jusqu'à aujourd'hui. Et loko biso to bundisa ndeko Kabila ndeko Mobutu. To bundisa ndeko Kabila mokolo, to bundisa ndeko Kabila mwana ezala ki pona respect ya test. Le test où banda ko réjour biso na mboka est la constitution. Maintenant les tests ko réjour biso na kati ya parti na biso c'est notre statut. Ce qui statut est respecté te to ko zala nayo mbamba kinosoka. Quelque part vous allez comme yo kasoni te kotala bandeko ya PPRD bandeko to mosuki ya ba parti kili openza batala kabino pe na liso na mosika. Kotala ndenge bazali komona bino ndenge bazali ko s'il vous plaît bazali ko benda na pena na kati ya ndako na bino moko. Est-ce que pouvoir opena dans le 5 ans boko gérer yango comme il se doit? Bon ndeko bibi ezali loko bato ebele baye baraté. PPRD za leadership à la base mais biso tozaka pyramide renversée, c'est la base qui décide. Avant yo ozwa décision. Ba yo kabino kaka. Mais kasi avant yo ozwa décision moko boy faut base. Na bakoyo kabiso ata so bakanyi mato bakoyo kabiso. Lelo ezate que parce que komo tambola na mutu keza climatisé ndako no climatisé ke yo leki ngai. Soki tozalaki ku tota ya kovanda na l'action na ba pota banini makolu ndenge ezoka. J'allais finir mes études universitaires depuis 2016 mais non si ça on est au point parce que na sacrifice nous na IDPS ba boti basilika pe ba sacrifice qui pona RDC to sacrifice qui le lopoto revendiquer yango vis-à-vis ya Kabundu pe Kabundu. Non, na revendiquer na salaki yango pona RDC. Arrivé à l'IDPS na ancienneté IDPS ezo dépendre na ndengo yelaki. Ponga ko na botami. Yo ko za la ko ti menga mtu na botami na IDPS na za na bambula ebe na IDPS koleka yo. Hier peut-être qui a adhéré qui IDPS na 18 ans mais ngana botama qui peut-être en 89 na IDPS et ça différent na bande kwa pour bango lelo soki o taquer bango o bato ya ba Katumbi et bato ba Kabila mais ko bosa na te na minoko ya mboka na biso waloba ke mutu oyo azocha mutu musapi c'est que yende mutu za côté wana o azochela bato musapi bande ko na biso nyonso oyo bakangami na ngambu ya badeka hein ba yeba ke IDPS ezaka ya mutu te IDPS ezali patrimoine national. Oyo kondo Etienne Tshisekedi atike la biso. Il faut biso nyonso telema na likolo ya makomi na biso to respecter makomi ndenge loba. Triumviral oyo esengela ki est joué intérim ya parti président et
Félix Tshisekedi, sache qu'il était, avant de confirmer pouvoir dans la Cour constitutionnelle, a constaté qu'il peut être mise en place, il y a convention démocratique du parti, parce que le secrétariat général Zalaki, CEP et parti Zalaki, il y a confirmé, il y a comme 3 organes en absence, et il y a joué intérim jusqu'à la convocation, il y a congrès ordinaire, il y a parti, parce qu'il y a un problème à proposer dans la convention démocratique Zalaki. Donc, il y a un congrès extraordinaire. Parce que le congrès extraordinaire, c'est le point de l'ordre du jour, l'élection du président du parti. Mais le congrès ordinaire, c'est pour amender nos statuts. Est-ce que vous bino bozolinga ko organiser tant sous congrès wana pote président de la République lobby azala bongo na oyo bengami tango mosusu problème ce qui a zongi to mandat na esili bino bokoloba. Bon, eloko nga na ko lobeza boye. Batu wana nso ba biloko wana baza batu oyo bazozela eloko moko ya malonga oyo eloko moko ya ko flatter ya flatterie pour ba utiliser ba combattant. Eloko nga ko lobeza ke ndeko Jama Kabunda, ndeko Chilumbu, ndeko Shabani, ndeko Gibao bazali ba combattant ya UDPS. Soki yo oyo banomaki bino nyonso na nomination ya mutu moko Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, le président de la République, le président na biso UDPS jusqu'à nos jours, parce que ça a frappé la constitution de la République, yo okoki ko suspendre ngaité parce que tu as nommé zela moko. Et là on a kolbeza que ndeko Jama Kabunda, camarade Kabunda, combattant Kabunda, azonga na raison à retirer ba décision na ye, à considérer baninga ya convention démocratique du parti, à considérer baninga ya CEP, ba kende na transition na triumvirat. Après, on va convoquer congrès extraordinaire, congrès ordinaire. On a organisé parce que moto azala ki bongo na moto azali na présidence. Oui, moto na présidence to benga nete. Ne place na zolinga na comment na question na yo, na répondre yo. To ko kinde ko élire président parti te. To zo modifier kaka ba test na congrès ordinaire. To ko benga sa ba fédéral nyo sur intérieur comme extérieur. Na ba juriste na biso parti. To ko modifier juste l'article 26. Ndenge convention démocratique proposa ki ke ndeko Félix Tshisekedi akotikala mais tokotikala kaka na haute personnalité de référence ya parti parce que yé ce qui a un titre wana akoki ko revenir na UDPS ko prendre une décision mais tant wazaka na pour un titre ya président du parti à cause de décision té constitution et ko frapper dans ce sens là que secrétaire général bazako. Et si ka bat bazali ko tuna pourquoi bozali ko régler yango penza à l'amiabilité c'est-à-dire na kati ya famille soki tozali kobima soki bato bazali kobima lelo na bilili ndenge lobi bato asova UDPS abimi na bilili bato mosusu babimi na bilili eza pour parce que na kati ba sentir qu'il y a résistance soit il y a mon positionnement ya bato mo boya quelques-uns pour lelo comme mo bato mosusu bazolo banon pour avoir du travail il faut komisa la mukala ya Kabundu non Kabundu m'a trouvé l'UDPS m'a trouvé à Kinshasa Chilumbu je ne sais pas mais il m'a trouvé au Kinshasa parce que moi je suis Kino et kuna na kati ya UDPS boko mpe na moi combat pe yangai na utikini ya utaki katanga ya uti ezalakate mais pour le moment babilo kowana ça s'est fait et comme pour avoir quelque chose et comme makambo ya munoko mboka donc ange mpangi na munu ve ange bulo ve kasi yo fa olanda mama ronde ko fayulu ko betiango pe bien te OK na divers bo tie déjà ba provision parce que tozana 4 jours nanda kuto bandi yango mokola bon eloko na ko le beza que sur 100% ya ba congolais ezaka 8% oyo et travaillera pe ezwaka ba salaire normalement 92% baza bato bazo ko se débrouiller na ndenge na bango ko loba ko cha provisionnement ko cha te je ne crois pas ezana ba famille nyonso tozana bozui to pe makoki ndenge moko te lokola biso boye ngana za na corps médical ndenge na ko zwela soki l'état zo futanga 84000 les ndenge peut-être on tomoza na travail libéral azozwa te ndenge mona ngai moto za sentinelle pas moto moto azali wisi et pas moto akosimba mbongo ndenge moko te na ngai c'est que ngana ko contacter bino pour que bo edenga ngai na sala sensibilisation na likambo etali Congo bololo poto moni bato ebele penza bazali bongo komi sombela yango pe ko utiliser ngo na ba sens ebele pe ezali pe ko boma surtout ba mélange makambe ebele biso to moni tango tozalaki mikie ba parents bazali ko utiliser ngo mais ezalaki na sens mosusu ya ndenge bato bazali ko utiliser ngo lelo ngana zo luka tango mosusu na sangana na quelques jeunes to tambola penza to meka ko sensibiliser bato na likambo etali Congo bololo
pour bato ebele bazozwa yango déjà na sens ya ko prévenir na maladie wana oyo ezali ko ya bino bomoni likanisi yango ndenge ni po bino bozaka beloko boza IDPS parti au pouvoir bokoki pe kozwa ide nanga boke nango pe na matete mabe pe ezali te ezali pe mbongo ya Congo Bololo naza ko condamner ba boti nyonso to pe mabota nyonso ko salela yango ezali mabe te mélange kasi on azokoma wana eza na médecin moko te tobandi na clinique universitaire parce que tokobenga ezaka bastion ya médecine na République démocratique du Congo tozwi ba spécialiste ya service ya maladie infectieuse baloba eloko te na utilisation ya Congo Bololo tozwi INRB baloba eloko te Congo Bololo toyebi ete na ndenge ya médecine traditionnelle ndenge ba croyance bako kona biso bana ko tiango pona ko ba maladie ebele multiple oyo ba croyance tendeko tango ke iso ba croyance la médecine traditionnelle la médecine traditionnelle d'abord ce que tuni bango ba médecine traditionnelle ba médecine traditionnelle ba ko que la médecine traditionnelle c'est une croyance basée sur nos plantes bazo croire que plante oyo ezo bikisa maladie tel bikisa pende ko ngana bika na ite pondu kuto koko ya pamba ebikisa kolokoto biso to bela yango na bomwana ndeko bibi ezaka lokola bato oyo port ya masque ne bato zo utiliser ngo port masque eza kitoko eza malamu mais ezaka lokola bato mususu lelo bazo utiliser masque na ndenga mabe nani akola ta masque ce que tout ni même docteur Jean-Jacques Mouyembe bako expliquer que non masque corps soignant azana service ndakola ta masque pour se protéger personne atteint ndakola ta masque pour na ki apesa baninga te mais yo moto zano bien important okola ta no masque te eza obligatoire te tu peux l'utiliser ce qui vous a confiance l'entourage na wote yo to za bien important mais aujourd'hui le commis na za nga bien important na la nga masque ya onde na za nga bien important na za le wote omeli Congo Bololo mais qu'est-ce qui prouve que so omeli Congo Bololo avant atteinte à maladie ne maladie aux autres non jusque là biso so peut éviter bat bazai ko salela yango na lolenge na bango to komi na suka pona mokolo ya lelo espérons que borokende penza bien na kati ya parti na bino to souhaiter bino kaka bonne chance parce que ceux qui tozali kotala parti ya Etienne Tshisekedi ndenge ezalaki na ndenge ekomi lelo tozoyeba lisusu te to condamner nani to kumisa nani to komi na suka pona mokolo ya lelo melani ko tuna siko ndenge ni ko détecter que moto azali na UDPS moto azali na UDPS te potango makambo pe salamaki na 10e mairie balobaki ba oyo bazali bongo bato ba recruter bango na mombele pona koya ko sala mabe na bakonzi ya parti comment détecter que ces messieurs et de l'UDPS et l'autre ne pas bon ndenge nini ko détecter yango po bozaka pe na ba carte te na moni bokomi na ba écharpe bakomi UDPS dig to mona ki pe bandeko moko na frontière moko na mboka RDC balati yango bazotelemisa bato bazo kokanga bato na ba frontière bazozwela yango bambongo je ne sais pas vous restez dans une grande distraction. Bon, tolobaki biso IDPS d'abord pour répondre à la question ya liboso biso IDPS to yebani bato nyonso na IDPS to yebani kolobaki bapesi bato bambongo wana eza lokuta ke bato basala trouble mais bato wana kaka oyo bato mosusu batraite bango babado kabeseka bato oyo kaka nini toyebake bino bozali babado yango te nde question parce que biso tozali babado te parce que biso tozali réellement bato ya IDPS même bakadre wana soki bazotala bayeri bakoreconnaître biso ke réellement baa bato ya IDPS toyebani na sens ndenge nini IDPS eza organisé chaque dimanche toyaka na baselile na biso baquartier na biso représentera baselile commune na biso représentera section district représentera fédération donc tokendaka ndesi biso ligue des gens toyaka jeudi réunion quand il y a de temps à temps réunion na structure de base ce qui peut-être mokonzi pe abengisi moto benga matinée politique na kati ya permanence tokutana kati parla toyebana kati donc eza pe moyen pe koyeba pe moto à travers baquartier mais là tozo déplorer yango wana tokoya kosala émission na ndeko bibi mpona makambo ya bacarte secrétaire général Jean-Marc Kaboum batu bapesa bambonga bakarte ngande naza awa nazombonga bato bambongo na futa na pesa baresa bato ya presque la majorité baderangeaka ngai ya soba miso ba resi ebunga bampuku balia ndeko Jean-Marc olobeki machine oyo ekufaki IDPS parti monene bo mbonga bakarte wana tokosomba machine yango te pari ekutaka soki $1000 ti lelo bakarte na bino a voté biso tozwi kaka mbongo parce que la loi ba machine à voter c'est-à-dire quoi ba carte endo salama na permet ezaki guichet unique
parce que na kala ba décentraliser ka makambo quand détient secret itondo za ba carte na ba cellule ndoko pe Jean-Marc tango aye na ba méthode na ye atenyo c'est passé par ye musu ba yiba mbongo pe azokombela bino biso il faut expliquer biso actuellement situation ba carte ezande ba bisaka biso que machine ba commandant na Chine 3 mois 4 mois machine ya carte mais tozo apprendre que na nini ne moko décision finale ce que le aux carte biométrique mais papa ndeko bibi mbongo ba pesa c'est 8000 francs oye na 8000 francs non au PC carte ba pesa yo récit mais faut ba combien de personnes bazwa nga na linga to sala une grande émission bo meki ko se sensibiliser combien de personnes au pena ba enregistra boye bata nombre comme ça to sala calcul il y a 8000 fois nombre wana nde to roye ba so mbongo ekoka au moment où si je me trompe pas au moment où nga na kenda ko somba ba carte dernière fois na récit la dernière récit na zwaka ezaka ba 28000 28 oui numéro ya récit 28000 ce qu'on a kendaka nanga il y a 2 mois passés ce qu'on a ba o ba yesuko au mona so zinde par exemple 28000 fois 8000 c'est de la bien boroyoka ande kotango mosusu mbongo penza e bunga expliquer biso to gestionnaire ya compte a blocage te mbongo makambo etali ba carte wana nde place oyo oyokaki ndeko Chilumbu asilikaki tokosala no émission mapona ba carte biso na section matete ya Ligue de Jeunes tozaka 125 membres au bayaka régulièrement na ba réunion ba membres réunion ba pesa 8000 francs na bango ya ba carte président Kenda asombela ba membres wana parce que ngai na somba carte wana avant congrès na kota congrès na récit ça fait maintenant aujourd'hui 3 ans depuis 2017 kota congrès 2018 kota congrès aujourd'hui 2 ans le 31 mars ça a 2 ans donc nazwa carte teti lelo récit soki na la ki soko tuzana kata porte-monnaie c'est katana na lo kutunde na chap papier collant pour na kanga yango ndoko sama kabundu ka photo télécharger makambo changer na ndeko jama kabundu mbongo ba carte on eza biloko ba ninga na ye oyo ba yebana ki po na 2017 avant que congrès tango biso tozo senga congrès na mouvement to sala ki ba jeune nyoso simak et de peste tanto senga congrès bazala ki les 3-5 plus l'air apôtre Chilumbu. C'est que oye lobi Kazadi, nde lobi Kabundu, nde lobi Kabuya, avec Chilumbu derrière eux. To sala makambo nyonso tozo kongrana par force. To somba ba récit. Kino na moya lelo. Nano tozo ba carte makambo kolia mbongo ya to mbongo ebungi ya ba carte poto lo ba kolia te poto za na preuve te. Olia nalo ba ke ko bunga ya mbongo wana to mbongo ti lelo ndenge ezali ko mona tende ko Chilumbu pas na kati. Yo za mama na ndako, opesa ki bana eloko. Hein? Si bana basali eloko mais oye okuti bana basali eloko te okolobani. Merci beaucoup to suki a pona lelo ya ngwana lelo to loba ke ba kondi bango moko ba favoriser ba bado mais normalement ceux qui totali dans cet aspect des choses pour nous accompagner au bauti goloba pour nous accueillir ba membre nyo sur IDPS il faut azala na carte bauti ko biso déjà ko développer nyo surtout biso ba mbonga ba carte ba mela ngo bato mais là te poto za na preuve te ndeko tango mosusu gestionnaire ya na lingala ya kini to robenga ngo ba meli siko yo ozwi ba mbongo ya ba carte ya bato osimbi opesa bango ba carte te to robenga ngo to opesa ngo verbe ni na lingala to ba meli bato mbongo wana poti lelo ba rece ba ngande terme wana te pona remeka ko sauvegarder image ya ba ko meli biso te mbongo ngo ti na ko ti lelo résultat nango et bani nde ba bloquer lokola ya matanga ya ndeko dadi toza pe na preuve te ya compte ba bloquer mais bati kande po phrase wana énerva ka biso na kati ya IDPS même na ba konzi na biso à son temps Lambert Menda lobaki te baza ba bado wana babengaka bana wana o nyoso to ba combattant bazaki liboso ya parti ba kangisaki même babengaki bango bazali ba combattant mais lelo ka bango moko ba konzi oyo babengaki bango ba combattant mais ba pesi batona ba carte te babengi bango ba bado ce n'est pas vraiment et ça la penza bien te ici pona lelo merci beaucoup na Ligue de Jeunes ya Matete UDPS président Ororo Baksanini. Bon mot de la fin kaka ezali akoloba na osenga population congolaise nyoso quinoise en particulier COVID-19 coronavirus existe. Tous avons vraiment conscience, tous respecter ma consigne, oh, ma konzi, ma pesi, tous respecter ango, basalangote, pour na ezali malgré que le président de repères baki, c'est ezali numéro difficile à prendre. Aibike donc population accompagner ango vraiment té, mais ezali pullule fa pesa pour na conserver ma vie. Donc tous ont conscience, tous respecter ma consigne. Et là aussi na kosenga na bakambi ya parti
Ils sont revenus au bon sens. En particulier, le secrétaire général Jean-Marc Kabound. Donc, on a une décision, récente décision dans aujourd'hui. Secrétaire général, on a quand même. Pendant que tout l'énergie na biso, toujours réfléchir comment est-ce que tu as ça là, on a sanctionner mutu. Oh, écoute, azaki dynamique. Oh, on a déjà comme makutambo na ba. Asa na qualité te. On m'a dit bitumba nyonso oh bandeko Jacquemain, ba Paul Chilumba, Peter, oh nyonso batu ba loba eza bitumba, ya message Jean-Marc Kabound asa na qualité te ya engagé IDPS actuellement. Le ce qui IDPS to comme ce qui élection, Félix Tshisekedi a décidé le labi to que ne élection ya ba bourgmestre. Mais nan ko engagé IDPS le du point de vue juridique. Mutute. To ça nganda to arranger problème wana. Ba poner la bino 3 bourgmestre ba suspendre moko botika nango mibale boza sous na élection. Tu parles au cas où il y a des élections. Muta ko porter ba candidature na biso. Ozala lisusu penza te bozela penza bosala rêve na yango te po ata soki bosali. Ata soki élection ezali bino bokozwa combien de bourgmestre. Ce qui élection le ezali, ce qui IDPS le to s'organiser lisusu na site ozala bourgmestre nyonso. Combien? Sur 24 communes. La nomination, toi qui n'es pas à terme à nomination, bah pesibino sur 24, bozu misato, bah suspendre moko botika na mi balé. Bonne chance. Bon. Deko to si na maman parce que ça moi na biso ni nyoroba. Bon, nakoloba kaka na nous pona eloko ezo préoccupé biso mikolo pona pandémie to ebi ke za pasi. Eza pasi ba oba monike baza ya makoki ya kosunga na ba oba zo ba mbongo kasi biso tulinga Congo te tolinga ba poste européen loko pe au monde est-ce que mutalinga Congo yango nenda mbongo ya député na ba ministre oui balongo lango parce que mikolo pe ba sa musala te mama batu nyonso baza confiné donc bo tondima ba sacrifier ou bien ba kabola ba salaire na bango pona basunga to ka kosilisa eloko oyo. Pe na parti na biso pe lisusu to meka kozonga à la raison maman to meka kozongela statut na biso nde yango nde ekosunga biso yo maman lobi tant musu ba royoka yo biso to sisi pona lelo to pesi bino merci pour la visite bosaki ki na ma mission TV allo Congo émission esangisaka bongo ba congolais ebele penza poto sola makambo etali mboka pe nyonso ezali bongo kolekana na kati ya mboka to ba ma mission tozali liso na bino esika information ezali lito ina bino pe makolo na bino ko kita en temps réel pona komemela bino makambo nyonso ezali kolekana mboka to suki lelo awa na bandeko ya Ligue des jeunes ya matete et UDPS et parti présidentiel bino moko bomoni bango ndenge bayaki lelo des beaux garçons, bon, des beaux messieurs. Na une belle dame et ngamoko pe nazala ki wana merci na Voldi derrière la caméra merci na bandeko nyonso bazali bongo ko continuer ko s'abonner na chaîne na biso 90 000 abonnés et puis samedi moto nyonso te merci encore une fois de plus na bino nyonso obolanda biso bye bye. Ma mission TV, le miroir du monde.